Tongo elamu, tongo ya kitoko na kati ya Congo profond na territoire ya Ubundu et pas iwa pitobisaki na bino ndenge totalisaki na bino penza na bokebi nyonso ete mobembo na biso ezali en continu direction Lowa. Bon masala histoire moko à l'écart Fumalomo. Nzela moko oyo ekomema yo Ubundu bamanga okende ti okoma Lowa toza na nzela ya makolo na ya mai. Mais nzela mai tozongo mpona nini? Parce que histoire monene oyo tokomona aussi pour prélever les échantillons eza nini na nzela oyo. Contre papa Fumambanza na sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani bazoyesa biso balobi batata mvoya bayaki ba jeune tosala ba recherche kosala ba recherche nde tokoyeba likambo omoni to babeti lisolo Lowa Ubuntu un consort et tout va village toleki ceux qui ont moni yango oko comprendre sikoyo pourquoi banankole pourquoi 37 000 familles bandima ko kangamana 150 000 martyrs so oyeba ke kimbangisme ezali non seulement ndeki bazomona ngo église mais eza civilisation Koloé voilà ere to koma siko na Ubundu wana ndio komona place bazwaki bato o ezali na bapasi motimba omona pe biseko bapasi motimba ngo azalaki na Ubundu mama kambo esalama pe wana po basali pe mwa mikolo na Ubundu na biseko bandaki ko beta ye baba bamindela à l'époque ninge toyoka ka pe ba bwakila kema ya ze yambisi kaka na Ubundu wana en tout cas tokuta pe bato ba yebi histoire bapasi motimba par après ere to siko nzela Lowa wana ezalaka mai mai tito koma na Lowa. Nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ya ntango ekoki amete alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele Tongo elamu na bandako na bino bisika biso oyo bozuli bakwa kolanda biso ba tata ba maman bilenge balanja menga makimbango télévision kimia bon voilà ezinga bino lolenge kaka ezali kobatela biso awa na province de la Chopo na territoire ya Ubundu précisément na PK 90 et pas iwa pitokomaki lobi na pourquoi ne total sa na bino na ba image na première partie ya nzela na biso abo deuxième partie na biso sili ko banda tongo awa na sima ya mokongo na ngana bozali komona esika wapi toyamba maki et pas ya n'est-ce pas na territoire na mabongisi ya papa administrateur du territoire nde esika wapi toyamba maki na sima elongo na bino toko banda mobembo na biso destination Lowa ndenge tokotambola na nzela ndenge tokosalisa na bino yango na tongo etani omoni ke toye ko se ressourcer to pe ko balanisa makanisa na biso na mayema koleka na village papa Enox oyo ko tala malamu awa na mabele et quelque chose de un peu spécial oyo tamususu bana na biso na ba ville bisika tozalaka ebunga kala o biso to brabenga ngo kede donc tongo to lamuka ki tamususu so bongama bana basi bazalaki basali kede na bango ndenge zalaka. Donc, ça a beau été. Tu es dans un village, donc, tu es zongi sa penza, histoire d'abisso, abetolin kodia, papa, au lac Sanabiso, au tala, toiture ya nyanga, tu as penza dans un village, construction, au moula et bêti lobi, s'il vous plaît. Mais quand c'est raté, donc, on a eu un 4 niveaux, na bango baza awa.
différence ya te kimia tolali bien toyambami bien ntongo etani toni tobanda mosala kasi mwa ya moto ndenge tata nsongi ya nzila kotala papa bakolobaka na biso ntango nyonso ete mopaya bakotalaka ye na libumu table esi ebongisami tokokota na kati na ndako tolia elongo mpe tokende tokoleka mpe na kikuku na nsima totala ndenge lolenge kani mayema azali kosalamela awa voilà batata na bamama natalisaki na bino ete ntongo mopaya bakotalaki na libumu totalisa na bino mboka oyo bayambi biso na ntongo otali na ngambo kuna lolenge bakosalaka misala na bango soki oremarke clôture ya mapango na bango donc nde bakoclôturaka bakosalaka yango alaide de bambu parce que baza na mboka oyo nzete ezali kobota nyonso ezali donc kuna otali kikuku esika wapi bilia na biso ebongisamaki donc okoloba ete moto soki epeli mingi ntango soki okoki kozikisa yango awa baincendie bayebi yango te donc nyonso eza aménagé na juste valeur donc okotala ata toiture yango eyindi na milinga koni me mokolo moko te bokoyoka epeli moto to eziki bongo kaka nde bakozalelaka makasa mpe ezotumbama te donc phénomène moko oyo tokoloba na Kinshasa bokomona yango impossible mais kasi na kati ya village ezali kosalema toiture ezozwa milinga me mokolo moko tokokaka moto emati pour ke ezika voilà donc nde awa mode de vie na bango bamesana nango mpe baza bien na mode de vie na bango parce que kolia lobi mbisi ya moto moko pondu loso gu koleka ta mosusu na oyo Kinshasa loso bango bazali kolona bio oyo tata nsongi ya nzila azali kolute air nyonso yango wana tolona tobokola ezali très 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 important malgré air toyaki pondu eza na bilanga mbisi oyo bango moko balobi na mai bayiti yango batie kaka na nzungu loso bango baloni basaki déjà donc mode de vie moko tranquille oyo epénaliser bango ata na eloko te quelque soit quantité bapaya bayambi baza capable ya koservir yango wana susi ya tata nzambe susi na biso tozali na Congo central tozali na baprovince mosusu donc voilà sika boye awa makolo elingi okóma na nzela to déjeuner moke nsima tokende voilà nazokoloba papa enoke toiture ya ndako oyo ingénieur aza tellement makasi na baimage okolakisa na bandeko parce que kotala ndenge batongi yango na banzete na maboko na banani donc eza tellement fort nsima eza te awa mabele na mabele donc voilà.
Voilà, tata na ba mama. Tongo elamu, tongo kitoko na kati ya Congo profond na territoire ya Ubundu et pas iba petite na bino, ndenge total ça qui na bino penza na boké bino so été problème na biso ezali en continu direction Loa. Sala nini pour l'accent na bino maso maleka na tina likambo tata Simon Kimbangu. Yangwana tongo ya lelo na kati ya embarquement na kati ya mai ebale monene liboso na biso wapi tozali kokende pona kokatisa ebale ya Congo oyo Nzambe apesa biso lokola libonza yangwana elongona bino tokokende baso kasi tosengi na bino bolandi malamu butu moi ntango tokoyaka liboso na bino ba message na bino ba encouragement ekozalaka très important na tina ya biso bana na bato. Voilà. Papa Jospin en tenue de guerre déjà na gilet de sauvetage je suis au côté yango mais voilà. Toi, tu vas Congo profond. Tu vas te donner la fleuve profond. Vraiment. Donc, papa Simon Kimbangu a ça la histoire moko à l'écart Fumalon. Nzela moko oyo ekomema yo Ubundu bamanga okende ti okomaloa tozana nzela ya makolo na ya mai. Mais nzela mai tozongo pona ni parce que histoire monene otokomona aussi pour prélever les échantillons et là nzela o. OK. Alors awa depuis ba belge bandose la kaka ba canon artisanal. Donc ba sali na ba bois o wenge tout ça monter eza ya ontorozo. Bien sûr sécurité ezali. Pendant l'exploration ou la recherche, il faut mettre les moyens, le temps, le sacrifice, volonté aussi. Bien sûr que Tata Molimo Centre dans la vie, et moi lobby que patrimoine, histoire n'est pas. Pour histoire n'est pas, il faut beaucoup sur place, pour beaucoup comment, appeler les anciens et tout ça. C'est pas grave, venir nanda ko c'est bien bon, mais comment peut vérifier, c'est très important. Pour toi, dans le 21e siècle, et aussi on a des preuves, et aussi on a vaincu et tout ça autour. C'est pour cela qu'on est venu avec l'équipe professionnelle, na outillage archéologique et tout ça autour. Retour on a vu quand même histoire moko profond. Voilà, toute l'équipe autour na bango, on a carburant autour utiliser na ba hors bord durant parce que kuna carburant il faut acheter na ndé to sombi na Kisangani et tout ça. Et les quoi memi biso, bateau memi biso. Pepe memi biso mutuke memi biso moto memi biso makolo memi biso donc on utilise tout pour la moyen de transport pour comme au fond. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Je vous laisse entre les mains de papa Enoch Maketi, le fervent servant du Seigneur. Au azali ko assurer na séjour tout au long yandela na biso manso tokosala imaginez cette forêt grande et immense batatana ba mama na kati ya zamba kasi kimia ezali to komona banyama ba ko tambola ba ko lekana bango mais protection de la nature aleki na ekimi otungi siete donc papa artiste je pense que aibi banzeto nyonso azotata na biso ba bois wenge consort donc tout est au calme ici wana tokiti na mai ndenge mo mesano na biso bino ba bolingaka mo falon na kati ba découverte na kati ya Congo profond na kati ya mai. S'il te plaît, s'il vous plaît, botika ba commentaire, ba j'aime, ba message d'encouragement parce que y a encore des personnes qui m'accusent prochainement toi qui est sous au-delà n'est-ce pas de nos frontières, pourquoi pas. Et ce matin, je vous salue tous. Mes papas adorés, mes mamans adorées, bino banso boko benga maman falon, bino nyonso boko komaka en tout cas na lingi bino mingi boye ba ke moi na bino za na kati ya mai, moi na bino za na kati ya zamba, ma bondeli. Botika biso ten kaka na mosala tata Nzambe nde tozali kokoba. Voilà, c'est le hors-bord que nous allons utiliser. Voilà. Awa les places oyo bangando chaque tongo balala kwa. Donc so ba uti balé baye kolala bayaka. Tamboli kuna likolo libanda la zone na mai. Nde ba kota na mai. Donc na impoto sali be banyati te sande bangando manzaka bangando. OK. Wow.
tozelaki nano mwa temps avant tokita tozelaki mwa 6 heures. Donc soko ye 5 heures a okuta bangando baza 6 heures à 5 heures, 4 heures baza kaka. ok voilà Congo profond na oyoka omona ntango omoni okokoka ntango okoma otangi osusu. voilà to embarquement ekomi presque na suka wana tolingi chargement pardon ekomi na suka biso sikoyo bato tolingi tokota botala positionnement na biso ndeni tokokendele et puis voilà quoi. Papa Jospin déjà awelisi liboso elongo na papa administrateur du territoire de Ubundu. Voilà. Oh là. Papa pardon ya kopesanga liboko hein. Wana tozoko kita. Tata Nzambe liboso biso na sima eliki ezali kaka epai na yeme ete mosala oyo tozali kosala eza mosala na ye tokotambusama na kimia nga na ovanda na nga na se. Voilà. Nga na ovanda na nga na se na ovanda na kiti te na oya osieta pamba. Voilà. Biso na kati voilà. Ebale ya Congo. Tokola ta courage parce que toyena musala ya Tata Nzambe, Tata Mwimo Santu. Tebi ete ye azali boso, biso to ali solo bongo na sima. Yambo biso to tcha likolo to yambo to traverser esi a traverser biso zali kolanda donc kimi ya banvoa les akotambusa biso. Pamba te objectif toko kende musika n'est-ce pas likambo na ye kendaki donc nzela oyo Nzambe na biso lekaki ezali nzela oyo Tata Simon Kimbangu alekaki nzela ya bankole. Voilà, nzela ya bankole pasi ya bankole sika wapi bango basalaki boumbu po banzimelaki Tata Simon Kimbangu Nzambe. Voilà. Tozali kokende mokili momba bokolanda biso menga makimbangu toujours dans les multiples découvertes. Voilà. Tala bango na ba kokende. Tala lolenge ba kokende. Amekate. Yoka ye nenga zali koluka nkai na kimia nyonso. Voilà. Voilà, ba tata na ba mama wana biso na kati ya ebale ya Congo to bandi déjà konana na kati ya ebale to komona to ko traverser ba forêt ya minene banzamba minene de grandes très grandes forêts et vraiment au fin fond du fleuve hein et c'est quand tozali et na misana koloba bino ba bozar bolanda biso. Puis le fleuve Congo, je salue la famille Mayema, papa Kiss, je te salue mon papa, maman Emile Zola, je salue aussi maman Carole et papa Eddy, je salue les révérends Makies et Tumona ainsi que toute sa famille. Je salue, n'est-ce pas, maman Anina Bamonanzambi, je salue maman Caroline depuis la Suisse, je salue aussi Papa Sunda Afonso avec maman Nina Afonso. Je salue depuis le Canada Papa José Costampata. Je salue tout ce monde-là qui nous suivent plus précisément en ces moments forts, remplis d'émotions.
pas de peur parce que Tata Nzamba Zanabiso a un moment rempli d'émotion où nous traversons le grand fleuve Congo. À peu près 2 heures de navigation, 2 heures Nakati Amaï. Imaginez, c'est vraiment pas peu, c'est une grande expérience, une première d'ailleurs parce que la traversée du fleuve Congo pour Mandombe, c'est à peu près une quinzaine de minutes. Hein, donc, tu as la facilité de fermer les yeux et puis d'ouvrir, tu es de l'autre côté de la rive. Mais là, nous partons à Loa. Donc, c'est des bateaux, fait, des hors-bord qu'on va prendre puisque pour arriver à Loa, il faut obligatoirement traverser le fleuve Congo. Donc là, nous avons 2 heures de navigation. L'œuvre salvatrice de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, dans sa vision immense de pouvoir sauver la race noire. Voilà pourquoi nous sommes ici dans le grand bassin du fleuve Congo pour vous montrer en fait, la beauté du pays, la grandeur, l'immense forêt et les multiples richesses qui regorgent ces pays beaux et magnifiques qui nous a été légués par nos aïeux. Je vous demande de rester branchés sur Menga Makimbangu télévision pour plus de visibilité et ne manquez pas, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires motivants, n'est-ce pas, de j'aime, synonyme d'encouragement parce que ce que nous faisons c'est un travail de, comme on dit, s'il faudrait convertir ça en matière d'argent, Maman Fallon ne serait pas riche, mais il serait dans des moyens très confortables, assez confortables. Mais voyez-vous, c'est pour sauver les âmes. C'est pour sauver nos âmes. On n'est pas parfait, on est rempli de... On n'est pas de pécheurs, mais nous sommes dans beaucoup d'abus. Et au travers de ces sacrifices, le Seigneur va se souvenir de nous pour une vie éternelle. Parce que pourquoi gagner ces mondes si on sait qu'on va hériter l'enfer? Donc nous aimerions préparer le royaume de ciel pour, si je ne peux dire pas perdre, mais essayer de vivre mieux. Papa Enoch, on voit le vague qui se présente derrière ton dos. Les vagues qui se présentent derrière ton dos. Donc c'est une montée, voilà pourquoi nous avons près de 2h40 de navigation. Donc là, nous partons à Loa, c'est une montée. Et quand nous allons revenir de l'autre côté pour Kisangani, c'est la descente. Donc les heures seront réduites, je crois 2 heures juste ou 1h30 ou 40 minutes. Batana ba mama bolanda biso butu moi sepelaka mingi Maman Fallon tant bokotika ba jeune mwana bozali ebele toke na Canada tona ba papa José Mandaku tozana ba mama na biso toenda Kinshasa tona ba mama Julie Malonda tozana ba mama Alice Bwanga toye kuna na ngambu tozana Brazzaville kuna donc tozali ebele surtout ma maman ya Menga Makimbangu tozali na groupe tozali na yaya Maman Fallon Maman Florence Mbola donc merci beaucoup tozali qui devient prêt na réconfort na bino ba sympathisant nyonso oyo bokolandaka biso en tout cas papa Edgar de Passy papa Max ba sympathisant nyonso bokolandaka nino na télévision. Dédicace à vous depuis le fleuve Congo. Batata ba maman to kobo santé tozali na papa ate yende lokwa tozali ko traverser donc akopesa biso ba détail awa toza wapi to komi wapi papa ate na kopesa bino elobeli pamba te maye oyo toye komona awa ekozala malamu mingi oko akomandela yango malamu. Toza na fleuve tozokende na mboka ya Bamanga awa omoni ke no fleuve eza ya kopanzana sikoyo ndenge toza boye oyo tozomona ezali forêt na ngambu kuna ebale mosusu ezali na kaka ya fleuve sikoyo soki okatisi ebale wana okoti forêt ti okende kobima raye oyo ebimaka Kisangani raye après obimi mpe na nzela ya mokili oyo elongwaka na Lubunga. Donc awa soki oza na Kisangani kaka ndenge omonaka fleuve ezokende wana ozake ozolanda fleuve ndenge moko ndenge nzela ezali ya rayi ndenge mpe nzela mabele ezali soki ozali ngambu kuna okomona mpe kote oyo mai ezali oyo ezali nzela ya mai nde tozozwa siko mpona kokende na Ubundu.
bon mingi eza kaka ba pêcheur te basalaka bamwa banani oyo tolingaka banganda nde bazaza wana po basalaka bapêche mais oyo nyonso ozomona oyo eza kaka fourré vierge forêt wana mpe olobi ti tokóma na rai donc eza na bato mpe eza maforêt immense baexploite te l'exploitation ya mike mais la majorité il n'y a pas de gens parce que bato baza mwa moke ti tolon ya rai na mwa moke ti tolon ya nzela mais le reste ti kote oya na mai boye bato baza mpenza te donc barelégué to bana nkole baviva trafic en live. Oui, baviva trafic en live, c'est-à-dire que de Kisangani, à cette époque-là, on ne sait pas ce que bazoa qui train, soit bazoa qui nzela mokili, soit mai, mais elle est comme on a au bout, on a dit comment la place où bazoa qui bateau, oh ils aïna va passer mokimba, on a fait du séro va passer mokimba, on va là qui na au bout. Mama kamboy ça maka pe wana po basali pe mwa mikolo na ubundu na bisiko bandaki ko beta ye papa bandela l'époque ninge toyoka ka pe ba bokile kema ya je ya mbisi kaka na ubundu wana en tout cas tokuta pe bato ba yebi histoire pasi motimba parape to zasiko nzela lowa wana ezala ka mai ti to koma na lo donc de Congo central na forêt équatoriale, la fleuve nde baki ko vivre méditisme à histoire. Oui, en tout cas ezali nzela mulai ya mulai penza kolongola mutu na Congo central to ya ni ti awa tina lowa. En tout cas papa na yebi eza facilité. La facilité parce que tango même mutu azolongo na ba masuwa na Kinshasa tia koma Kisangani, il y a des fois les gens font un mois. Ya komata. Mais ce que vous voyez, c'est que Kisangani est comme au bout, est comme lowa. En tout cas, ça vraiment pas si mine. La pas si mine vraiment. Biso, ndenge to komi Kisangani, titoye to lali na banzela tozoya. En tout cas, ce que zama que papa Simon Kimbangu a salaki likambo yo pona humanité et que mutu mundu doit reconnaître yete ya mbonga la biso to bonga. Effectivement, parce que mayo kokoyoka na lowa oyo papa Simon Kimbangu asala et okamusa bato parce que jusqu'à aujourd'hui bato mingi toyebi lowa kaka tanso na kombo kaka place bataki bankole place papa Simon Kimbangu même ngana edoka na kombo même mama Falon papa no papa David bilili boye penza toyoka na masolo même ngapenga na mwana ngo pete na bilili boye na mwana ngo pete mais malgré na mwana ngo live makambo eza ebele eza kaka na lowa te eza na pe na bapériphérie ya lowa eo makambo ya minene papa Simon Kimbangu asala. Donc l'histoire du kimangisme eza nanu conclité eza nanu à découvrir à réécrire. C'est qu'on vous dit ici, on nous dira encore plus que ça et on va nous montrer encore plus que ça. Zomon. Donc si quand tu as dit que tu as dit mai za to mati ko makati esika on a bangeli mo donc awa to melami to tindi donc mais le voilà mai za ko à la niveau donc les vidéos ko sinon parce que l'homme par distance distance ya mai ce qui est tombé eza par rapport à Bakib parce que fleuve Congo azana ba petite rive et Koti et Mati donc ça dit mai à 5 mètres 6 mètres, 10 mètres, même 12 mètres. Même ce qui a varié 15 mètres. On a ce qu'on a tondi abonné. Ba rive à Mikio Monizo Kota Koto. Hein? Au Bangando, ba Kota Rabilo à Mikio. A Dindara, Maya Kota Narcé. Il y a un monde à niveau qui chasse, hein? Maya et Tonda. Si vous le cola, tout ça, on vous les obéta. On vous les obéta, mais na Kinshasa, on vous les obéta. Il y a un moment que mai aza kokita tozo kokende po to kota na sommet ya mai ici efungwami donc ndenge fleuve Congo eza lopango te eza nzela to koleka ya mai nzela ya pepo tozwi hélicoptère tozwi moto tozwi mutuka totamboli makolo totamboli na pirogue artisanale na moteur
tozwa bato eza juste po toyeba histoire tokoma yango na rencontre papa Fuma Mbanza na sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani bazoyesa biso balobi batata mvoya bayaki bajeune tosala barecherche kosala barecherche nde tokoyeba likambo omoni to babeti lisolo aloa ubuntu un consort et tout à village toleki soki omoni yango oko comprendre sikoyo pourquoi banankole pourquoi 37 000 familles bandima kokangama na 150 000 martyrs soko oyeba ke kimbangisme ezali non seulement ndenge bazomona ngo église mais eza civilisation parce que comment bato bakangama bikolo ebele baya balongola bango Congo central balongola bango Lodja Atakokombe Lubefu Mbandaka Chikapa Mweneditu Lubumbashi konso bandima Congo mobimba bayombe konso baya uzu bangi konso tout likolo ko bakangama na papa Simon c'est bayeba ki likambo est-ce génération lelo esengi to porter yango esengi to memango mais na bolingo quand on a un amour on est sangisi biso boye omoni l'état pesi mapinga sécurité papa administrateur territoire atiki biona e ngape na tiki wangai mama falone konso na misala sikoto sala po tokokisa mibeko tata et flotter encore une fois kimbangisme ndenge ni bendele et hôtel voilà moi moké na question Nilanga matiti ya kukangami nzete papa a dit à davantage. Voilà, c'est vrai qu'on peut continuer de donner la salaki mokili loposo windo pe na salaki yango nde libota na ngai ya elaka yango nasalaki mokili loposo windo pe na salaki yango nde libota na ngai ya elaka yango nakapoli mokili loposo windo pe na sangisi yango natia yango na mokili na ngai ya filika Poli mokili loposo windo pe na sangisi yango natia yango na mokili na ngai ya filika ngai nalingaki ete liboso basusu basepela wete libota na ngai ezonga esika elaka napesa bango ete linoko bakoma na bosoli kokala ngai esatuka nzoto na pimela bango Zindila za mazuri sisi kuka, lutala
zinzila za mazulu zisibuka lutala mwana nzambi ukwiza vavanza una matusi kutu kekwizila simbasi za nzambi zizumilili zinzila za mazulu zisibuka lutala mwana nzambi ukwiza vavanza una matusi kutu kekwizila simbasi za nzambi zizumilili masivi ya lusonga lwa monamo ingete kumwambe yelendo ya vanwa ya songa kyo ingete kumwambe mafwama ya fula lwa monamo ingete kumwambe masivi ya lusonga lwa monamo ingete kumwambe yelendo ya vanwa ya songa kyo ingete kumwambe mafwama ya fula lwa monamo ingete kumwambe adei ya kwambe walembi kwikila adei ya kwambe walembi viluka mamomuzenga kanu meyuvulwa lukwikila mungunza lwavuluzwa mamomuzenga kanu meyuvulwa lukwikila mungunza lwavuluzwa adei ya kwambe walembi kwikila adei ya kwambe walembi viluka mamomuzenga kanu meyuvulwa lukwikila mungunza lwavuluzwa mamomuzenga kanu meyuvulwa lukwikila mungunza lwavuluzwa wana mboka oyo babingi Banyakipanga, donc on les appelle quand même les propriétaires des terres, hein, bakolo quand même parti surtout, mais ils sont là comme ils sont des riverains, bah osaka ba pêche bazalaka wana ele moko pe mai etondela bango tango fleuve penza tondaka wana omona mai matakatina na banda kumususu wana wewe bamatika likolo non nyonso ezaka fleuve Congo et donc fleuve aza kopanzana soki okeboye okubima peka kuna ozaka na fleuve Congo après tokeboye ezaka fleuve Congo mais sikoyo ba conducteur bango moko bayebi banzela oyo bango balandaka omwenga ndenge bazodusola talaka ma eza kokauka eza bisika bazokima mabanga bazokima zelo ndenge wana bon wana pe eza un peu mulai soki bazana batu soit bakisa wana nde bakendaka wana mais bazwaka oyo ezaka raccourci Kwa
etuka ya bapêcheurs ebengami balokele. Donc ce sont des lokele qui sont ici. Sikoyo na ngambo kuna baona pe village munene sikoyo ezali kuna wana nde babengi yango village Banyamumbu. Donc mutu pe akolongwa na tongo dimanche ake kosambela kuna awa pe ake kuna abali kaka bongo. Donc il se fréquente ici bakati saka fleuve et posaka problème te bango bamesani nde na mai. Wana toza komona na musika za koya na mali na bwato na ye aza na mbisi otolingi tosomba hapo esika tokende kokoma to lamba yango. Voilà nda za koya olanda biso malembe biso hors bord na biso ekati moteur pour na penza boy. Voilà bendana, voilà bendana yo na poussa boy. Ok. Voilà. Ya telemi. Papa Enoch Zoe Penza. Zoe Penza Zope Manano. Poussa Penza. Poussa awa boto filmer. Poussa na pembeni yangu. Dabasano na kati mwenye ya mawana Taya zope mana. Bimisa ao bazana kati mwenye ya mawana. Tala yo wana zope mana.
abimisa papa abimisa ba oba pe mana na kati ya monyama wana pusa na monyama wana awa te hein voilà voilà négociation ya prix mbisi tana oba sa monyama wana ozobimisa na minene batikali te azo comprendre biso lingala te pusa oyo ezopema wana na monyama wana te kasi tombola kaka na file totala ndenge azomwemi monzi tombola file voilà tala bango pêche tosi mpenza tombola bien voilà espèce nyonso malembe voilà wana tosombi mbisi donc pêche na ye penda etosi monyama eza na mbisi ebele vraiment ok Voilà, batata pe ba maman awa toza déjà presque pembeni na mboka o babengi bamanga. Donc awa siko tozomona ba shit ya fleuve Congo oyo ozomona kuna tokoyoka lokito moni mabange bi makasi. Donc kuna moye ezalaka te. Awa en face na biso beach yango wana ya bamanga toza ko accoster. Toko dévier ba shito oyo po awa moyen bwa toleka kuna ezalaka te masuwa moyen lekeza masuwa pe koleka te balingeri pe koleka te nde tokozwa nzela mokili ba moto ezali ba velo ezali ba porteur bazali ti ba komema biso kote tokende okuta ba ebichi mususu oyo komema biso sikoyo na mboka ya
ubundu. Voilà un peu moi précision autre peut na place oyo. Donc il y a là ça que ndenge to komi awa voie navigable et souki. Bon, eza navigable te mabanga. Wana eza shika boye na sima boye place to uti. Nde nzele ya lisiko beach souki wana nde ba masuwa dans la correspondance, hein? Bozui pepo bokiti na lisano njili nde to teki Qatar to kiti to zui pepo memi biso chopo ndenge moko awa. Donc ça c'est échange. Mais échange na photo tambola. To kiti na makolo to koti nde to okendo zo sko mususu kuna. Kuna komisi biso to kiti to zui susu lo wa kuna to komi. Donc voilà, nzela na biso ezo continuer kaka. Oh, tozaka na kati ya mai, mais aussi il faut tozwa mokili. Tobeta makolo, omema omatala moto, bamema biloko na vélo, obeta mwa makolo pona koboya koto nzela eza te. Voilà un peu ma précision. Donc monene ande pe fleuve Congo sangani. Tozaka na shita wa Genya te. Tozape na shita ba manga. Voilà. Après shita ba manga wa Genya. Ubundu. Après ubundu wa Genya. Si on okita nde to mona pe na Kinsuka, eza navigable te mabanga ndenge mo pe na ba manga ubundu et puis shita wa Genya. Voilà. Voilà, batatana ba maman, tozali ko soba explication claire na administrateur ya territoire wana tolingi to accoster na Libongo. Na Libongo parce que kuna moyen to leka ezali te eza non navigable, eza ba chute. O eza na ngambo wana. Donc ce qui fait que tokokita awa soit totamboli makolo, soit tozui ba moto to ba vélo pour na komema ba bagage pour que ka to sala détour ya chute oyo po to zoli susu or bon mosusu ekomema biso donc voyage ya lo apona kokende ezaka nzela mai na mai ya condition ki boke na hélicoptère to pe na avion nzela mokili pe ezali ya kobeba mwa mingi voilà OK. Et puis rappelons que shiti oyo bakoki kosala nango barrage monene et alimenter ba province courant pe ke Libanda omoni. Donc awa tozasko babengi yango Libongo port mai mozindo eza ya kosakana te ko babato ekostaka awa mozindo eza kosakana te ya omoni babato kuna. Voilà wana tokomi tokotikala kaka wana papa bokiti na biso et lolenge nini pe tokokatisa na ngambo po mobembo na biso ezali kaka kokoba na kati ya fleuve Congo matondo mingi tokobi na biso tata mwana pe tata molimo sana mapamboli tata smoki bango ya kati na biso tata smoki bango ya bandaki misala na ya kubikisa bato maladi ya wana nkamba osala kama kamu si ndenge na ndenge bikisa biso fami tuzoya koningana ndaku tuzoya koningana ba maladi eleki maladi ezomema biso na nzela liwa ekende mosika maladi mpe ekende mosika maladi oyo etiaka satana na nzoto moto nzambe moto alongolaka mundo mbaza mevanza builomanga kwange yese Nzambiame dedikisa mundo mbaza mevanza mwela melo tanina Nzambiame Zambia kutisiko ilumbanga ngisi wela darina ala sasana ngijigidi sambukia medu tambula wewe na Zambia kutisiko ilumbanga ngisi sana jangidi sambukia medo tambula biso tozali kosala kati na elanga na bino pasili tolobaka ata tosimba bino na maboko ya bato mabe oza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko ya bato mabe wana pamba te tolotaka mabe
Voilà, batata na ba mama. To talisaki na bino uta kisangani to longwaki, to ye na to bandi ubundu. To talisaki na bino ndenge to embarkaki, to talisaki na bino pe ndenge pe ba bateau minene zaki komema ba hors bord ezaki komema marchandise esika ya kostaki esika bomoi na image wana esika to kiti nde yango yaki différence ezaka ki ya minene wana ezalaki na 6 heures du temps. Ya mikie obiso tozwaki esali 2 heures du temps. Nde tokomi na kati ya mboka oyo tozali na moko ya ba ayant droit moko ya ba doyen ya ba ancien nde akobetela biso na mwa mokuse historique ya oyo esika tokomi to se reposer po to continuer mobembo na biso na makolo cette fois-ci papa malobeza pa na bino. Ndebo. Deja basi bakomi na bamanga. Bamanga toza na collectivité chefferie de Walangola Baleka. Toza na groupement bamanga ndi awa. Voilà. Toyambi bakomi ya bandeko na biso bakomi awa. Voilà. Tokobima awa ti tokomi na bangengele. Se tokomi na bangengele tomati deja hors bord wana bien coq tokomi tina tubunubunu nde tokomi na ubundu. Awa tozali na bamanga esika mbisi ekufaka mingi. Voilà. Mboko ebanda ndenge nini mboko e poto moni waza lokola île. Mboko ebanda ndenge nini tozalaki deja regroupement de kotisibisa. OK. Isanga kuna kandi regroupement kotisibisa. Ponjele ezalaki bangengelo bazalaki nde pebo. Bazui bangengelo bakuna bati bango apo biloko ezobima na banyarukula soko ekomi bamemi yango awa ekomi na bangengelo babimiti na tubunubunu. OK. Nde tozali deja mboka moko puisque ezala na botikaki ya nini oyo ya bokoko ya bamindele. Bamanga. Baleka. Baleka ndiko baba toza tokisai na bango tozaka baleka. So tomoni bisona barega ndo tozali esika tudemaka kiona. Nde awa toyoki ke artiste monene asala kombo na film La Vie Belle Mbuta Emoro oyo mboka na ye. Awa nde papa na ya botami na mama na ya botami kaka awa Emoro. Papa na ya kombo na ye Kamboya Prosper. Mama na ende Kisangani. Tata nde awa nde kla na ye Banyamukuku. Mama kuna Banyangba. Ye moka botami awa kaka. Abotami 1953. Aza kulutu nanga. Awa fréquentement business ni ezali. Awa tozalaki kaka na mbisi.
déjà pour nous navigable. Ndenge mai kauki yango na nde bato bakata parce que soki mai ezali mabanga bosala ndeni mpona kokendesa bon awa premièrement wana ba esika babengaka to shaboka donc longola kobanga donc c'est un endroit qui est dangereux ntango fleuve etondaka awa ezalaka mystique mai ezalaka na pression ya makasi mabanga mpe ozomona oyo ezalaka kutu te ezalaka likolo ya mai babwatu mpe ezalaka awa ezofaire traverser bato yango nde ozomona awa alors na ntina ya kobanga place otala mabanga ndenge eza ebimi tout ça c'est trop dangereux nde bato bazopefere bakende bango makolo baluki omwisiko kote wana nde esika baoroboro ekotika esiko biloko wana eza ezaka faible distance alors pour éviter les dangers on fait comme ça depuis surtout tokomi wana libongo siko mosusu eza liboso wana nde mai siko ya mingi il n'y a pas de danger on prend maintenant les hors-bords qui sont là les topi est-ce que vous pouvez nous dire que c'est hors-bord tous les sur place wana liboso wana toujours hors-bord tambola samba awa siko navigation eza mobulu sala kaka makolo kati ya mabanga tozokota na kati ya ebale kasi na se ya mai fleuve ekautomoni déjà soki ezalaki na ntango mai ezalaka eza na bapirogue so ezalaka awa kaka ezofre traverse bato awa nde babengaka to shaboka longola kobanga. Voilà, merci beaucoup Tozokoba. Nzele Zamoulaï, à peu près 45 minutes de marche. Oui. Voilà, batoto na maman, wana tokomi na deuxième embarquement de l'obseki na bino était parti aux avis navigable et c'est qu'elle qui koleka yango na makolo. On n'est pas qu'on continue mobembo ndenge tozali ko koba. Topesi bino ba détail ndenge esengeli. Wana tozali na deuxième embarquement toza ko kita. Hey. Tokoma. Voilà. Azoki. On a besoin de Zoki. Tata Nzambi ngei bebe, yeto wantu wavanga
ngwana libongo ya mibale tozali kozwa sika boye nzela po tokóma na ubundu wana totelisaki bizaki intégralité ya territoire kasi na ubundu esika baactivité kozalaka à partir ya wana nde sikoyo tokozwa bamoto mpona koavance kasi na ntango wana bamoto ezalaki te ezalaki na makolo oyo bakoko na biso mimoni mpasi bankole basalaki yango na makolo nde wana tozongi lisusu nzela mai totiki bino na kati ya détente ya fleuve Congo Matondo. Pays béni de Dieu.
Awa tokomi na beach ya Tubundubundu. Bon, c'est-à-dire tozala na Ubundu déjà. Alors c'est nzela ya mokili ezali oyo tozwaka moto. Soki polingaka ko continuer bale poke no kokoma siko na poro ya munene oyo bengami poro ya SNCC. Oyo kokota sikoyo ba balenyere ba bateau nyonso oyo utaka Kindu esika baza ko charger ba biloko wana ka yoka kame awa ni awa deja eza Ubundu tozana nyonso connexion kamusu tu à quelques minutes na moto oza siko na cité quand même. C'est ça. Boso na biso kuna esika papa cameraman akosunga biso nde esika tozo ko accoster wapi epai deuxième voyage na biso na mai et s'arrêter esika boye tokozo ba moto poto koma na cité pe si ma cité kolandisa mati kino na lowa. Merci natiki bino maboko toujours ya papa Enoch pour plus des images détaillées.
Quand on promettait bino que tu comme Ubundu, tu komi déjà tu okende 4 jours dans nzela. Donc koyamba la moko to yoya la biso rapidement mais si tu voulais ça parce que tu ça la bascale. Tout élément pour na ko histoire pe koyoka basien pour vérifier ko zo ba échantillon mabanga mikuwa et consort. Donc voilà pourquoi que tu es na voix en direct après Doha, Qatar, Njili, Chopo, Kisangani, Nde, Tozoya, 190, Tozoya, Titokomi. Les doyens Zawa, après cette histoire, Bamboka, Moutawa, Sikoyo, Tokomi wapi? Tokomi wana Tubundubundu. Ah, Tubundubundu. Tubundubundu, Banyengele, Bamanga, groupement moko. Groupement moko. Et Bandeli Yangondi Awa. Ok. Kobi wati na Ubundu, ezali déjà 3 km, Tokomi na Ubundu. Nde Tokomi na Ubundu. Ah, Tubundubundu. Pêche ezali mbisi ezokufa. Ah, wamoni babanga ndenge ezali ba pêcher le monde na ba bote za kuna bazo pêcher. Awa musala bango ko pêcher. Siko awa culture banda koto ti Kisangani babalaka ndenge ni. Tobala kabisa moko kaka tobala déjà na balengola banyamituku mituku babali biso balengola babali biso bakumba babali biso kokundezala ndenge. Kokundezala ka jena ba cimetière na suka ya mboka. Bamususu na suka ya mboka na mususu kokundezala na mabele. Na mabele kaka. Eboko mbotama bayambaka mwana nini? Bayambaka mwana tango azobota magaka bakoya magaka na maboko. Na maboko kaka. Pe kokolisa na ne ya bukoko ya kokolisa na mai na zamba. Mama azolia tango musu pondu. Alambi pondu bati biloko na kati kuna azolesa azomelisa mwana na mabele malamu. Avant mundela ya bakoko na biso banda osambela nini? Kaya Kimbangu. Après Kimbangu, catholique, protestant. Nde yango namona kina na liboso. Oyo nyonso wana yende sima. Donc ndenge histoire ya papa Simon Kimbangu ayaki koto ya kangama tilowa do eza mama musalama ya solo. Esalama ka solo. Na ndako na ezali kuna, mwa monima na ndako ezali kuna. Na lowa na ngambo ya rive droite. La rive droite. Ndako na biso to yeli to kende komona to palper yango. Ezali déjà. Ubundu asala nini oyo? Ubundu na église nyonso ezali wana église ya Zambi ya nini ya Kimbangu ezali na Ubundu. Wow. Puis tokamune pe bakabolane. Bamususu basoko baza na côté mosusu bamususu côté mosusu. Esengi baza nde sika moko parce que moto moko nde abuti libota wana nyonso. Wana siko omoni ezali likambo oyo aussi Congolais yeba parce que papa Simon Kimbangu ndenge olobi azalaki bomoko. Ntango atiki mibeko na kati ya mibeko atiki tolanda omoi ndenge ozolakisa biso mai awa ezali lelo koto famille mosusu kotobo soki bato oyo ya sika baye baboko tosa mibeko wana mobulu ekozala mobeko nde esimbi yango omoni papa Simon Kimbangu na kamba aza kocontinue vision kasi baoyo bakotambola mbinga babeki biso tokei tosala oyo tokanisa makanisi wana nde mabe mais oyo ezali papa Simon Kimbangu na leta nde bakobaki yango omoni patrimoine oyo mama culture na tourisme babite abanda lelo place banso papa Kimbangu alekaki ekomi pratiquement ya leta kamba atala po ete tobatela pe tourisme monene ya po développer voilà omoni bino basien bokotambusa biso tozana esengo monene omoni meme na mboka na biso kobanda kuna na libongo kuna mwa ndako moko eza pembeni ya biro wana Kimbangu wana akomaki Kimbangu wana na passer azali kaka wana azali bona tonto kozonga ngeli na kolakisa bino azali deja na bato na bazali wana ebandeli kaka na libongo kuna. Donc bolandi ndenge papa apesi les doyens des doyens bango ba vivre yango ba otambusa biso to bandi na ye to ye na bato to kiti donc tozo changer azana biso po ete biso to yebite to zalaki te mais bango bazalaki po balakisa biso to koma o bango ba yebi biso so tsango na makomi to lakisa ngo na ba preuve. Allez, à suivre.
loposo lwindo pe nasalaki yango yango nde libotala ngai ya elaka yango nasalaki mokili loposo lwindo pe nasalaki yango yango nde libotala ngai ya elaka yango nakapoli mokili loposo lwindo pe nasangisi yango natia yango na mokili na ngai ya filika yango nakapoli mokili loposo lwindo pe nasangisi yango natia yango na mokili na ngai ya filika loposo lwindo pe nasalaki yango yango nde libotala ngai ya elaka yango nasalaki mokili loposo lwindo pe nasalaki yango yango nde libotala ngai ya elaka yango nakapoli mokili loposo ntango ekomi kuna libambarke nde Kinshasa port ekiti masekite likambo toyokotala makutu izi ndumba tusigilizani masekite yango moni batata bazobundela likambo oyo bangulu bazwa te okoko ovanda nolobi blablabla mais sa divinité papa conseiller dirait le professeur docteur alobi likambo oyo esi tata asilisa soki tozozwa te mpo tozoyeba te ubundu yango oyo itangani yango oyo nde oyo nde omoni nzela point ekotisa ye awa ndekei yango omoni nzembo ndi tata simo wanongi yalaka yala munza ya vie général ya ubundu oyebite opete awa ne omange toa na grande ville awa santé simbami na ubundu tio kaka hôpital général ubundu nde awa na ubundu bato mayele baza ba étudiant tout ça ba école et là développer au sakana te les biso to tiki Kinshasa toye place makambo esalama na ubundu on de route principale awa hôpital général to le kirai to moni ba école hein antenne réseau mona o to za na internet yango hein ubundu Zinzila za mazulu
lusonga lwa monamo Les maquilles. Ilindu ya Après, ça va baba pouvoir la ya dire, songa